infection intestinale oyo tokoki komona na kati na mai oyo ezali salité contaminé to oyo ezali na ba légumes oyo ezali salité pe contaminé. À suivre pour te développer thème na biso ya lelo sur Magazine TV UK. Merci. Balandi ya Magazine TV UK rubrique na biso ya la santé n'a pas de prix. Ndenge bouti kolanda to pesaki bino moi introduction ya mukuse seulement pour na kotalisa bino pour na kopesa bino moi idée ya thème na biso ya mpona lelo tolobi bongo infection intestinale. Infection intestinale bo mituni mutuna soki ezali nini au juste oyo présentatrice na bino azali kolobela to akolobela lelo na émission ya lelo. Mais avant tout, to kokakubanda émission Nabiso, to aussi kopé Sabino. Encore une fois, merci pour la patience Nabino, merci pour na appel Nabino, message vous allez continuer Nabiso à travers boîte email Nabiso et Magazine TV UK. Oyo toko balansaka chaque fois na écran Nabiso pour na permettre bandeko o bazana na besoin. Il y a pour rejoindre Bisso, il y a pour rejoindre Bisso, pardon. Natina a copié sa Bisso ma suggestion, Natina il y a pour encourager Bisso. Donc voilà, vous allez copier sa Bisso surtout, merci beaucoup. Et vous allez copier sa Bisso surtout, merci. Naning vous allez soutenir chaîne Oyo Toba œuvre. Il y a chaîne Oyo à travers partage de l'émission. Yebara ndeko abonné à Magazine TV chaque fois que vous allez partager émission, vous allez soutenir Magazine TV UK, vous allez soutenir présentatrice Nabino Oezalingai Mama Nasha Mayimbi. Alors présence Nabino et soutien Nabino ezali droit au cœur comme je le dis toujours. Alors les noms de lobby que vous allez pour le bela likambo etali infection intestinale tolobeli likambo ya choléra ezali maladie moko oyo ezali toucher plus ba pays africaine tozali kotala Afrique totali Asie totali Inde wana ezali ba pays oyo mingi choléra ekofrapaka makasi ezali pe na ba dégâts moko énorme na ba pays wana oisika choléra ekofrapaka mingi biso pe na mboka na biso ya Congo totali Angola totali Brazzaville parce que mingi bazoisa biso me mama Nasha ozalika koloba bandeko na yo ya Congo Kinshasa ibongo biso bato tolandaka yo à partir ya Angola à partir ya Brazzaville biso toza bandeko na yo te non bien sûr que bozali bino nyonso bandeko na ngai bisika nyonso bozali en tout cas Esika Noso Bozali bandeko na ngai, je vous remercie de loin. Esika Bozali bandeko ya Angola, bandeko ya Brazzaville, Esika Noso Bozali kolanda émission na bino bolinga mingi ya Magazine TV. Merci beaucoup. Alors, potozonga na sujet na biso tolobi choléra. Choléra il faut tolobelango, ezali très important tolobelango, topesa na mayele ndenge nini biso surtout diaspora tant tozali kolongwa na mboka ya Europe to na Asie to na Amérique poto ke na mboka na biso ya Afrique il faut toyeba ndenge nini tokoki komibatela toyebaka ndenge nini tokoki ko éviter o bela maladie oya choléra tokopesa mwa moke historique na yango poto meka un peu ko comprendre tokopesa pe ba signe to ba symptômes ya moto aza na choléra ekoki kozwa yo ndeko okei na mboka ya Afrique pona mwa pèlerinage to visite ya kotala famille to ba business ndenge kaka biso bato mingi ya diaspora tokomi kokende koluka vie na mboka ya Afrique to na mboka ya Congo. Donc ezali très important toyebaka komibatela malamu tozwa ba précaution malamu avant to kende ba voyage na biso po mabe eya te. Voilà. Pour la petite histoire, et que ça la moi malam muke, tope sa moi muke histoire, ya muke kaka. Poto lobi que émission na biso to ningaka o ezala pe kaka pona ba mikolo te batala ba adulte mais ata mwana muke ya primaire ce qui a lundi émission
na magazine TV pe akoki pe ko tirer pe moi leçon na ya muke. Donc to lobia na moi langage moko facile pour na ko permettre pe bana na biso ya mike ba ko rappeler ko comprendre nini oyo to lobelaka na kati na émission. Alors pour na moi histoire mo muke to lobi que moto asalaka découverte ya choléra ezalaki un certain John Snow. John Snow ye azalaki épidéologue, d'accord? Donc ezalaki na 1849 nde asalaka découverte oyo. Na makambo nyonso ezala malaria, ezala Ebola, ezala sida otolobi HIV ou HIV, ezali na bato nango oyo Nzambe apesa bango mayele ya kosalaka ba recherche oyo bakokota na kati na ba laboratoire mpona koyeba origine, source, genèse ya maladie quelconque, épidémie quelconque, pandémie quelconque. Donc na cas oyo ya choléra nde ezalaki John Snow moto asalaka découverte nango na 1849 ndenge touti kolobela. Donc wana ezali ka mwa histoire esalaka mwa bien koyeba rappeler genèse ya makambo oyo tozali kolobela na kati na émission na biso ya rubrique la santé na pas de prix. Alors selon ba statistique ya Organisation mondiale de la santé bayebisi biso que na 2019 en tout cas choléra efrappaki comme RDC makasi. Alors esalaki ba mort ebele ezalaki na 2019. Mais na ba recherche na biso bayebisi biso que ba cas nyonso te oyo ekokotaka to ekosalama na kati na mboka na biso ya Afrique ekolobamaka na bainformation to na bajournaux to na baradio. Pourquoi balobelaka ngo penza te? C'est parce que bayebi que bapays na biso ya Afrique lokola mboka na biso ya RDC ezali pays moko ezali vraiment visité mingi na batouriste. Batouriste bayaka mingi na mboka na biso ya Congo mpona tourisme. Alors une fois que va déclencher information oyo na Organisation mondiale de la santé que pona exemple choléra est frappé makasi et sali ba mort ebele, alors ekobangisaka bapaya oyo balingaka koya ko visiter mboka na biso ya Congo. Mboka na biso Congo mboka kitoko ezali mboka kitoko biso moko nde toyebi te to surtout biso na diaspora tozalaka na biso kaka na mwa point moko kaka oyo tokomaka me toyebi mpenza kovisite mpe kota na babisika oyo ya kitoko te ya mboka na biso mpona kodécouvrir beauté ya Congo na biso. Mais ezali mpenza na bapaya mosusu surtout mindele baeuropéen oyo bayaka vraiment bakotaka même na kati na baforêt na kati na basafaris vraiment basalaka vraiment batambolaka. Donc bafuti mpenza billet na bango hôtel na bango et puis tambola bisika nyonso. Alors bakonzi na biso pe ya mboka soki bayebi que likama bongo fuita bongo ebimi bayebi que ekozala pe mobulu mpona biso tozwa bato. Alors bamaka mosusu basecret mosusu elekaka elobamaka te ezalaka toujours kaka hash. Mais en tout cas tozali na 2002, 2003, 2008, 2011, 2012. Donc choléra efrappaki makasi. Mais oyo ya ba statistique oyo ezali plus récent nde bayebisi biso que na 2019 nde en tout cas bomaki bandeko na biso ebele. Mutu moko te aza épargné mpona choléra. Ekoki kozwa n'importe qui na rang nyonso social. Soki okutabika na malchance kaka que omeli mai moko ezalaki filtré te ezalaki traité te ozali na risque ya kobela choléra to ya kozwa choléra. Alors c'est ça na 2019 nde en tout cas Congo na biso ezalaki vraiment frappé makasi. Alors tokosenga vraiment na bato oyo bandeko na biso oyo bazali na kati na parlement bazali na kati na gouvernement ezali likambo ya ministre ya environnement, ministre ya santé ya kotalela biso makambo etali mai oyo population bazali komela. Population oyo bazali komela soki ezali traité te
oyo soki tozali na difficulté ya kozala na eau potable nde esika mpasi na biso ezali na mboka na biso ya Afrique. Tosite kaka Congo te, mais Afrique mingi, bapays mingi Afrique eza na problème ya eau potable. Donc soki eau potable ezali difficile mpona population bakoka kozala na accès nango facile, et voilà risque ya choléra ekozala na kati na bandeko na biso bazali kovanda na bamboka na biso ya Afrique. Alors ba statistique etalisi biso boye bandeko na biso bozali kolanda biso que environ choléra ekosalaka environ 40 000 personnes, pardon, 40 millions, non 40 000, mais 40 millions affectés na choléra. C'est beaucoup, hein? 40 millions. Déjà à Wate, hein? Et environ de 42 à 142 millions de décès par an. Je répète encore. Environ 42 à 142 millions, pardon, de décès par an. Nous sommes le choléra. Tolobeli sida te, tolobeli Ebola te, mais choléra ya momoko. Donc eza ba statistique moko troublant, choquant. Donc il a que vraiment biso pe ba diaspora oyo mabumu na biso ekokara lisusu ba biloko ezali salité te to tozo comprendre kaka po mingi na biso diaspora tant tozoke na mboka ya Congo mingi balekaka mabumu, mingi balekaka mabumu, eloko nini elekisaka mabumu eza po mai ezaki filtre te traité te ale elekisi libumu. Mais soki totali bandeko oyo si bamesana na yango omona bakomela pe mai kaka boye ezali nango eau potable te, mais mai kaka ya pompe ameli ekosala eloko moko te. Mais yo mwana diaspora une fois kaka omeli mai ya pompe kaka boye wana en tout cas séjour na yo na Congo ebebi parce que okozala vraiment na diarrhée moko impossible. Par ndenge tozoloba likambo ya diarrhée tolobela nano basigne oyo ya choléra. Une fois que okomi na choléra na nzoto na yo ezali ndenge moko mpona biso bapayi oyo tozoke na Congo na bandeko na biso moko oyo bavai na mboka ya Afrique. Donc diarrhée ezali numéro 1 ya basigne que ozali na choléra. Diarrhée moko impossible oyo ezali kokule yo lokola mai, eza kokule yo lokola mai, je vous dis. Bandeko aussi malheureusement si bobela choléra tant nazo balikama diarrhée donc baza koyeba penza que oui diarrhée ya mai ya mai non stop ezali moko basi. Mosusu ezali kosanza ba vomissement moko donc ekomi kutu mai ekutu eza susu pembe te, ekomi kutu na mwa couleur moko vert boye. Osanza okwa kukotia susu eloko na monoko okoka susu te. Et malheureusement mpona bato mosusu donc ntango oza na diarrhée, oza na toilette, oza na diarrhée, libumu eza koleka yo mai kuna pe liboso na monoko kuna pe oza kosanza en même temps. Imaginez okomikabola ndenge nini oza kosanza kuna libumu eza koleka. Choléra, colère, akanda colère, kanda makasi. Alors tozali pe na hypotension, donc tension pe ekochutaka na se pas moko ba symptôme. Tozali susu na articulation pasi, donc yo moko nzoto ozomona comme si outi kosala match na Tyson, match ya boxe na Tyson, donc nzoto pasi, douleur dans l'articulation, donc moyen T. Donc ozokoka même pas côté les malama na ozokoka côté les debout te, ozakara allongé na mbeto, donc ozokoka sauter, oza na force de sauter, oza sous na énergie T pour imaginer kara mutu kaka pendant 24 heures car soko l'équilibre ndenge to komara faible, to komara vraiment affaibli.
24 heures kaka pambo. Alors imaginez ozo sanza libumu eza koleka yo. Donc nzoto nyonso ekomaka vraiment mabe. Nzoto ekokaka lisusu te. Alors na ba pays mususu ya Afrique ndenge toyebeli, donc ekomaka kaka soki déjà alarme moko esonné na mboka moko quelconque que choléra ekoti na village. Donc bazwaka ngo à la légèreté, bazwaka ngo vraiment très sérieux pour eza pe contagieuse. Okoki kozwa yango. Alors ba isolaka batu wana na centre moko na ba camp moko boye où ils allaient bien superviser na ba médecin. Donc pour nande ba la suivi ya moko na moko ka ya moko na moko na ba tente moko éloigné na population, éloigné na batu. Donc ba kozalaka isolé quelque part. Ozomona donc ba corps médical wana ba kolataka ba bilamba oyo ezalaka ya pembe oyo mingi tomonaka yango pendant que Ebola pe esalaka hit moko ya makasi na Congo RDC. Donc tomonaki ndenge bato nyonso bazalaki protégé, balataki ba bilamba oyo ezalaki protégé ya pembe tozomona kaka miso. Tozomona donc ezali pe simila na bilamba oyo elatamaka na ba minganga oyo bazali kotraite bandeko na biso oyo bazali pe na choléra. Bandeko mingi na ba pays d'Afrique tokomona ke mingi bazalaka na habitude ya kokendaka kosukola bilamba na bango na rivière, akosukola bilamba na rivière. Ba nyama mususu lokola ba ngombe, ba mbwa okomona kaka tutoto kaka ya mai wana esika yo zo sukola bilamba, esika yo ozotoka mai ya kolambela, ya kosukolela, ya kosukola ta mususu ba légumes na yo, ba biloko nyonso kolambela, ba nyama wana bakoya pe bakosuba pe kaka na mai wana yo otoki yango omatisi yango ti bisika yo ovandi okomi susu kolambela yango. Ozomona ndenge nini infection ezali kopanzana. Yo tozali ka koimagine ngai na tongo na kiti na mai yango ezali déjà infecté, eza filtré te, ezali salité, contaminé, d'accord. Na toki mai yango ni na mati nango ti esika nga na okende kolambela, na tie mai nanga bien na mutu inde na mati, nazwi kaka mai wana ndambu nabandi kosukolela yango ta mosusu. Exemple lelo na olamba pondu madeso nabandi kosukola ba légumes nanga malamu na préparer yango bien, mais mai eza nango ya kobebe eza contaminé. Mai wana nazwi na sokoli nango nzoto na brosser nango minu. Toza koimagine au lieu pe que na filtre mai kaka ndenge ezaleli wana na meli nanga yango na tokisi te. Tozomona nzinzi pe ya bakamarade, bakamarade esika salite ezalaka banzinzi balinga baplace wana. Nzinzi pe na mai azoleka awuti na toilette, na batoilette oyo eza yo biso moko toyebi batoilette mingi ya Afrique eza penza malamu te, propre te. Ale nzinzi pe alekaki na ye pe kuna aleki niati avandi nini ye wana susu akei wapi akeka kotelema kaka likolo ya biloko ya kolia oyo ozolamba. Nzoka nde bisika pe moto wana alekaki na mosusu pe azalaki nde pe na choléra, asali makambo ne na toilette esili, nzinza ye akamati na ye salite, akomi ne kodepose yango partout. Aye kodepose yango na biloko ya kolia, ba légumes na yo to ba fruit na yo, yo pe okamati fruit osukoli yango te mbala moko na monoko obandi kolia. Ekosala yo réaction te na nzoto ndenge nini. Oui, ekosala réaction, surtout na bato baza faible, ekosala réaction.
donc tozomona ndenge nini etambolaka outi na toilette ezali conseillé ozala wapi oza en Afrique oza en Europe ezali toujours conseillé qu'avoir après avoir pour ça la petit besoin grand besoin na yo il faut toujours se laver les mains ezali pona ko éliminer ba infection voilà ezali pona ko éliminer ba infection on il faut to encourager ka bana na biso tango nyonso bana biso que soki ya wuti toilette sukola maboko na savon na mai moko ya tiède pamusa maboko leloko moko pe eza propre voilà mais mona boye bandeko kuna na Afrique otikaki mwa bon na yo ya kitoko lekola mesa ya ba fruits ozana ba pomme ozana ba orange nyonso oyo lingi surtout ba fruits oyo balongolaka poso lokola orange to ba pomme balongola ngo nini poso likolo il faut toujours kosukola kango il faut toujours kosukola kango parce que banzindi wana oyebite esika nini awutaki aye a déposer le loko moko boye yo pe imprudence otie na monoko ale elokeli yo mindondo na santé donc eloko nde conseil tokopesa nde yango wana toyeba kosukolaka maboko malamu après avoir kosalela toilette sukola maboko no malamu na savon na mai ya propre na mai ya tiède pamusa maboko na yo bien avant olamba et après avoir olamba sukola maboko na yo bien sukola ba légumes na yo bien na mai ezali propre eau potable so oza na eau potable te okendaka na rivière kozwa mai y a pas de problème eza oyo oza nango osalelaka oyo oza nango mais zala mayele une fois que otoki mai na yo il faut otokisa yango tokisa mai na yo pona ko éviter maladie oyo tozali kolobela lelo ya choléra alors tosali ndenge wana tozwi mwa conseil e biso mpe bandeko ya diaspora ntango ozali kopréparer voyage na yo lingaka mingi tokoki kokende pa ya médecin nayebi te na bapays mosusu ya Europe mais biso awa na Angleterre okoki kokende pa ya médecin bapesa yo tablette oyo ekoki ko protéger yo contre choléra. Une minute nazo kozongela bino na information wana nde kombo ya kisango ezali nini po tokoka ko mibatela ete yango oyo kala mingi te bana bakokota congé ba vacances na bango ya mois de juillet mingi tomemaka bana bakende komona bakoko bakende komona famille. Alors bana vraiment il faut tous avoir très prudent na bana na biso pour baza vraiment très fragile na ba blure moi moke kaka ekoki ko bil célébrer pe voyage ba comme dégoûté parce que ces jours na bango nyos bazalaki malade donc ils a malamu te donc biso ba parents toza na devoir ya ko sala tout que voyage na bana na biso na mboka ya Congo ezala kitoko pour que la prochaine fois bazala lisusu na posa ya kokende pour visiter mboka na biso Congo la belle Congo. Voilà bandeko na ngai ezali na vaccin oyo okoki kozwa ngo bien avant voyage na yo na mboka na yo ya Afrique Congo Angola Congo Kinshasa Brazzaville et d'autres pays oyo toyebi que choléra to baza na facilité penza koza na eau potable te. Alors vaccin ngo kombo nango ezali du coral nde ezali vaccin oyo okoki kosenga na médecin traitant na yo to médecin de famille na yo akoki kopesa yo yango mais nayebi que awa na mboka oyo vaccin oyo ezali gratuité donc il faut ofutela yango mwa mbongo ya moke mais je pense que ezali nango ba mbongo moko ya exagéré te ezali nango abordable pour na mutu nyonso et ata soki ezalaki nango 100 euros je préfère na futa 100 euros que na kende na Congo et nazwa choléra donc nayebi te avi na bino me ngai personnellement na préféré na futa na ngai mbongo nyonso ba osenganga pour na ko protéger nga contre choléra et surtout pe bana mike ndenge toyebi que bazalaka trop fragile. Donc voilà mosusu ndenge tokobakisa comme conseil tozala na habitude ya
protéger biloko na biso ya kolia. Conseil oyo non seulement pour la diaspora, mais pour na bandeko pe bazali na Afrique. Il faut tous en habitude ya koyeba ko protéger biloko na biso. Totikaka biloko na biso kaka boye te à la portée ya bandinzi baya kosala oyo nyonso balingi po lobi biso tobela. Non. Tolingi maladie te, tolingi to biso nyonso ozalaka toujours bien important. Alors, tozana eza na ba marché mosusu batekaka ba nayebi te soki babengaka yango nini. Nayebi te soki babengaka yango nini. Mais ezalaka sorte moko ya couvert. Eza na couvert oyo kotia likolo ya sani na yo kaka mpona koprotéger kaka banzinzi na banzinzi na bangongi banzoi biloko nyonso wana kaka oyebi ke etambolaka partout ekoya kodepose eloko ya mabe na biloko na yo. Donc nyonso kaka ezali kocouvrir mpona koprotéger biloko na yo. En tout cas, je vous encourage ya kosala yango. Eza vraiment très important ya kosala yango protéger biloko na biso. Eloko mosusu ya kosala mpona bato bazali très sensible lokola biso bapaya oyo tobutaka libanda po toya na mboka ya Congo, ezali koevite kolera même ba 5 glace oyo. Ngai nano nalia 5 glace te, malgré que na batempérature ya Congo toyebi ndenge kozalaka, surtout na mois d'avril ezalaka mpena kozomona moto ya 5 glace azoleka. Donc okomi mpena awa na chaleur okomi koluka eloko moko ya malili po ekitisi ata mwa moke motema. Mais soki kaka oraisonne kaka est-ce que oyo eza mai oyo basalelaki yango est-ce que eza vraiment propre ou bien eza ndenge nini. Donc obandi koraisonne ebele bacondition basalelaki ba 5 glace yango ba ice cream yango oyebi te. Une fois kaka ta mosu yo okake kaka po moi eleki makasi oyo eloko ya malili ekitisi mwa motema ekoli dans les bêtes alelokeli yo baproblème na butu kolala te, diarrhée, libumu, kosanza. Donc il faut éviter kolia 5 glaces. 5 glaces éviter yango po oyebi mai nini basalelaki te. Eloko mosusu bazali koconseille biso au lieu ya kobrose mino na ntongo na mai ya pompe oyebi te, c'est mieux brosser mino na mai penza oyo sombe na supermarché. Somba penza mai ya supermarché obana ko brosser nango mino pour éviter kaka choléra. Sinon te voyage na yo ekobeba. Okozala na mbeto oko enjoy lisusu voyage na yo te, donc ekomelo bololo. Donc conseil pe bapesi que to éviter kosalela ko brosser mino na mai ya pompe. Somba mai na yo malamu na supermarché, brosser na mino rincer monoko normal. Ozala problème te. Donc nyonso ezaka mpona ko éviter kaka ke mabe eya te. Donc voilà, but émission na biso lelo tokomi na biso po chuter otokoaka na biso kosilisa toza nelika ke ata moko ata sur 10 mais ata moko ya oyo tolobeli lelo ekopesa biso mayele mpona voyage na biso mbala nsima na mboka na biso ya Afrique ekoka kolekela biso na bonté nyonso kasi choléra eya kobebisa te. Donc voilà, topesi bino encore une fois merci mpona ndenge bopesi temps na bino ya kolanda biso lelo. To invité bino susu mpona émission thème ya sika oyo tozali na yango tozali komonisela bino. Invité na biso azali déjà prête po akoka koya na plateau na biso mpona kodévelopper na sujet moko oyo mingi na bino bokontaktaki biso tokoka kolobela. Donc voilà, mpona nga na pesi bino bye bye et na yebisi bino encore une fois, prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas que la santé n'a pas de prix. Bye bye.